Bonjour, bonjour, bonsoir. Ezali par rapport à la réception, yandenge ozali ko yambela message na biso. Ngai na bengami na kombo ya Dr Ezekiel Kamasa. Nazoloba partir ya Luanda na République ya Angola. Na ye ko pesa bino sango moko ya malamu koleka. Sango malamu tozali na yango. Tozali na milulu ya minene oyo ekosalama awa na mboka ya Angola. Toko yamba ndeko na biso ya monene Bishop Évêque Jonas Mfiri oyo akowuta na mboka ya États-Unis d'Amérique akoya awa na mboka ya Angola. Alors ndeko na ngai ya mwasi pe ya mobali nazali ko benga yo Ozala Mosali na Nzambe, Ozala frère en Christ, Ozala sœur en Christ, Ozala diacre, Ozala ancien. Tozali ko benga yo na milulu minene e kozala conférence ensemble, conférence e kozala na tongo pe na pokwa na yango to kozala na 3 jours ya réveil. Donc 3 jours ya conférence, na 3 jours ya action ya réveil. Alors conférence e kozala na salon de fête oyo bengami Reich na Mutamba pe soirée de réveil e kozala na kati ya église ya mission évangélique Galilée. Événement oyo responsable na ezali Bishop Jonas Mfiri oyo akozala récit na Angola à partir ya mission évangélique Galilée. Ils allaient travailler en collaboration ensemble avec le corps de Christ na kati ya mboka ya Angola. Alors pona yango ndeko na ngai na zali ko pesa yo invitation oyo milulu ekobanda na 2025 donc na février le 12 le 13 na le 14 février conférence ekobanda 9h juste qui nous na 12h30 pe milulu ya pokwa ekobanda 15h kino na 18h30. Alors na yango ndeko na ngai tokoza na thème ya munene. Toyebi ke mokili oyo ya biso ekomi na mbilinga mingi na oyo etaleli makambo ya sacerdoce. Alors thème na biso ezali les sacerdoces et le temps de la fin. Alors ndeko na ngai yaka kozwa boyebi parce que il faut koyeba yango ke niveau ya boyebi na yo pe kozala niveau ya lipamboli na yo. Na yango wana yo zali na Afrique, yo zali na Océanie, yo zali na Amérique, yo zali na Asie. Vraiment okozala libre ya ko soko kozala na biso te elongo mokolo wana okolanda biso na nzela ya réseaux sociaux ensemble na bande ko na biso parce que tokozala ba en direct oyo kozala appuyé tokozala couvert na vérité makiese oyo ezali moko ya ba productrice ya munene na kati ya Angola. Na yango na ndeko na ngai Nzambe apambola yo koya malamu na événement oyo na kati ya mboka na biso Luanda. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu. Eza wabino pasteur Isaac Ndoku. Na eko pesa communiquer munene ya conférence ou eko leka. Tobengi yango conférence Konikap première édition. Kozanga te
parce que nanzela na message oyo okobikisa bongo na yo pe libota na yo tozamba mosale mona nzambe monene wa aux États-Unis akolobela biso na part du Seigneur tobengisi yo ndeko mosale na nzambe mwana na nzambe mwasi to mobali sikozali yaka mbangu mpona kolanda conférence monene koleka awa le 12 le 13 le 14 février nayebi ke eza lipamboli monene eye mpona biso. Que Dieu vous bénisse. Shalom libota na nzambe ngai ya bino pasteur Ndiko Makila Mabdoche nazali ko rappeler biso ke tozana conférence monene ekosalama na mois ya février 2025. Donc biso déjà si to précédé to sisi mbula to koti mbula c'est parce que les bonnes choses se préparent. Yango nazali ko surtout ya ebele il y a de bonnes choses vous allez jamais déçu. Selon ce na ko rappelle ba ndeko na biso ba ki Kongo munu ko tuba bampangi na munu muko somene ke bene kuisa ya mingi bana mayungu bana kikwite bana tangu ya bulungu ya wapi ya lunungu ya kwilu bene kuisa mingi ya ba Kongo bene kuwa mpangi na beno mevanda mina bola ya New York na États-Unis ake kusi nsangu ya mbote boto nki nsangu ya mbote kakana na ntangu bene kuwa yo bena bana vraiment fortifié nzambi kukeba pe kopambula beno na jina Yesu mfumu ina melonga bifua bene tuba amen et ciao. Peuple de Dieu, les ministres de Dieu, Angola, ils allaient à Boïnda et à bouger. Un événement à ne pas manquer. Sol Angola Mobimba, précisément ville ya Luanda Nyonso Bisika Ozali. Conférence internationale ya Munene. C'est-à-dire que ça ma première édition avec un homme de Dieu tellement charismatique. Audi Mouchika na mboka États-Unis, les bishops Jonas. Tobengissio à l'avance. Ozali koyoka biso pa kozali na mboka ya ville ya Luanda. Kozanga te po makambo oyo zali ko concerner yo. Loba na ndeko to kende. Eloko moko ya sika ekobakisama likolo ya ministère na yo po epousser yo okende en avance. Nzambe apambola bino, c'est votre frère l'apôtre Sage Antonio. Merci partout Bozali. Mukolango, waouh! Nzambe aza au rendez-vous kozanga te. Merci. Shalom, shalom, shalom. Moi, je suis le pasteur Josué Oliver Ama Kalamba. Je suis fils à pasteur Diallo Massassi Louyalou, qui est l'ami propre du bishop Jonas Mfiri. Je suis venu ici pour vous annoncer, nous aurons une très grande conférence qui va passer ici dans cette salle le mois de février 2025. Le 12, le 14 et le 12, le 13 et le 14. Benu bana nyonso ya Bandundu, bana nyonso ya Kasai, bana nyonso ya Bakongo. Bekwisa bekulanda message ya meka tuba ntama na États-Unis d'Amérique. Bible ke tubande message ake katuba ntama yoki banda bonso masa ya madidi ina ke tulantima kimia sambu be bika sambu be mona qui boulambo ya nzambe na bafina. Peuple de Dieu, Europe, Asie, Amérique, Océanique et puis Afrique, précisément en Afrique, na Luanda, Benguela, Wambu, Mushiko, dans tous les 18 provinces. Nous avons annoncé que cette fois-ci, il y a encore un grand événement spécial dans la ville de Luanda. Précisément dans Mutamba, nous avons 3 jours. Ils ont dit que journée malam na révérend bishop Firi Jonas. Ils ont dit 13, 12, 13, 14 mois de février na kati ya salle oyo biso nyonso toya vraiment tokoyoka makambo malamu oyo nzambe abongisi biso nzambe apambola bino c'est jamais vu. Homme de Deus, servo do Eterno, nós viemos aqui neste bom quadro, um bom lugar que a gente vai organizando aqui uma conferência para a capacitação do servo de Deus, vindo trabalhando através do homem de Deus que está vindo dos Estados Unidos, o bispo Jonas Ferry.
Nós estaremos aqui no dia 12, dia 13, dia 14 de fevereiro, das 9 até as 12 horas. Nós convidamos aqui todo o povo de Luanda, que seja de Cabinda, Cunene, vem participar para você ser abençoado através desse homem. Estamos aqui no Via Expressa, quem sai do Benfica para Divide dos Anjos. Antes de você chegar no Bama Mobiliário, vai encontrar ao teu lado direito o Salão Reis. Salão de Festa Reis é aonde está localizado. Quem sai do Zango, o desvio do Zango, vai para Benfica, ao teu lado esquerdo, logo chegar, passa a paragem da Mutamba, ou a pedonal da Mutamba, avança mais uns 300 metros, daí você vai ver o Salão de Festa Reis. Por baixo do rodapé vai correndo o nosso endereço, os números de telefone. A partir dali você pode nos contactar, ligar para reservar o teu lugar. Deus nos abençoe. 3 dias com Jesus Cristo e Angola. Angola é pessoal. Não falta. Ok. 3 dias, 14, 13, 12, 13, 14. Aqui na paragem de Mutamba. Jesus Cristo vai estar aqui para curar uma pessoa. Que Deus nos abençoe. Oh, Jesus Cristo é mesmo. Não falta. Deus vai operar. Quem está doente, quem tem problema, quem tem alguma coisa, venha, Jesus vai te curar. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sera au rendez-vous. Donc, activité, eza pona mutu nyonso moyembi kati na nkolo basali baserviteur bana nzambe bafidèle biso nyonso tu eza ya ofele o batie mbongo batie mota pona kota non oye na kayeno na biki pona kozwa connaissance kobosana te 2025 tozobandango na grand événement oyo kozala opesi donc mbombo aboyi donc moto nyonso tu aya na esengo aya ko bénéficier loboko ya nzambe na lipambo ya nzambe. Shalom libota na nzambe. Nalingi na rappeler bana na nzambe ke twana conférence munene oyo yo nanga tokora tete. Topambolami na mois de février na mbuka na biso. Yana mosala nzambe Jonas le archbishop Jonas akota libanda ya mbuka koya awa. Nena rappelé à Zali Pamboli pour na yope pour nangai. Yango kozanga te na mois de février, le 12, le 13, le 14. Awa na ngambu ya paraja Mutamba. Bandeko nyonso basala nzambe ya Mutamba. Pe bana na bino nyonso okoko mema bango ba bénéficier na message ya oyo ekoya na nzela mosala na nzambe. Bandeko ya ngambu ya Prasia yaka. Eza ya mbongo te eza ofele mena na laka yo oza malade, yo oza na problème, yo au ministère ezotambola malamu te yaka. Okozwa lipamboli na pari ya nzambe na mikolo oyo. Que Dieu vous bénisse. Amen.